bandi déjà ko prophétiser déjà pour les artistes et comédiens. Et ça moment où veche bana kufi moment ba réunion bandi. Artistes et comédiens. Et ça moment ba ranki na bango bandi. Et ça moment où bozo ba tout e batama. Ba ya siko ba banda kama bandu bandi ba ndo sa analyse. Ya mama matanga mashako ti ba kinyo ba kufi ba kadiombo ti na ipsome. Est-ce que au moni lelo actrice ya président Kikedi ya kufi Fatou. Est-ce que moni eza na polémique? Ba moni la lobela ngo puis ba moni la ko luka ba aide pa ba tusu ya libanda. O vie chaba za mukolo et puis azana succès et puis azana mais ba bosani ki Fatou pa za ki artiste ba yebana ipe boye. Tango yoki sangola papa chaba kufi. Et ça lionde. Et ça lenga passe makasi na mona on a réseaux sociaux. Là na tie gigana fongola bo oh mon pa chaba kufi donc na somuta kufi na baga gloire au Seigneur. Zaka ka pasi po aza papa to zaki na ye a beksa biso na ba la comédie na ye il est parti, c'est regrettable mais c'est normal. Na somuta kufi na baga gloire au Seigneur. Amfumu lengi bedu tu yanga leri keri ka ko community selamba batuge ni fumu ino keri ko je papa uki sarisa bana baya lwa mu mudila kena amo YouTube Metro Makengo télévision na Suisse ozorudu kwankunga mimbot ima théâtre mana mambot landa YouTube télévision. Salon Flori mama moimwene mamwene kuna yuyufuna Roger mwana mama bala maganda boyigoyela ungeri ki maganda boyigoyela yafisa lengi feroze yagine feroze makangwe Metro Makengwe Chadombala Makingumba wele. Voilà, bonjour, bonsoir, Balanigno Tsuya, Metro Makengo Tapirou TV. C'est moi votre humble serviteur Giro, autrement dit JPM de la presse congolaise. Voilà, aujourd'hui, Toana Sangoya Mawa, ou Lelo et Sengito Leka. Par rapport, il y a ba news Kandé à la chaîne Metro Makengo Tapirou TV. Continuez à s'abonner dans notre chaîne Metro Makengo Tapirou TV, vous ne serez jamais déçus. Quant à moi, je dis un grand merci à les boss des boss, mon papa, Metro Makengo Simon Kabaka, ainsi que sa femme maman Christelle Mbumba Makengo et toute la famille Makengo partout Bozali. Merci aussi à mon sponsor officiel Salon Flori depuis Suisse Nazirich. Merci aussi à Nes Makiadi Diataba, au papa na Jonathan. Merci à tout le monde, merci à famille Mola Soko, merci à tout le monde, merci à les cœurs de l'homme, Irène Ndaya, éclairage public, éclair royal, éclair jaune, moi aussi à moto. Merci aussi à la Queen, Motema ya moto, la Queen Hiro, Yvonne Mangala, Azolandanga, depuis quelque part. Merci à toi, Yvonne Mangala. Les autres, tous en Sangoya Mawa, artiste moko comédien, Tika, Bissou, na combo ya Shaba, Boyebi, a joué na film, Saba film belé, film Bimise et Cartona, na film ya Moscovitch, Shaba Lelo, Atiki Biso, Yango Biso Lelo, Tamboli Lelo, Tobanina Lelo, Toye na répétition, il y a Chic Choc, il y a quelques artistes et comédiens, mais qui s'exprimer par rapport à la disparition, il y a Papa Shaba, au pas icône, Yango Lelo, Nazanga Mokote, Naza Awa, Narozo, Bandeko Nanga, artistes et comédiens, Balobela Moi, Likama, Mouké, pourquoi Bango, Bazo Koufela, Tebi prophétie moi bimara prophète moi bimara o artiste comédien tout aussi sané wa koufé belé tout le monde a peso kokisama ya on tomé kana kotuna bango est-ce que bazota bango batambola kande ni vina bango bazota mbusango ndenge ni po baliwa e komela kaka bango voilà mon frère l'artiste tu es bien que nous jouons à un groupe Chic Choc Loyenge et là liwa e komi libino na monde libino artistique papa Shaba Oto Kufa atiki biso pona yo ko trouver les camarades parce que pour un nika bino boto kufela et ça vraiment ni bakista bino bosimbaka et senga ezalara bon ou bien comme non eza pona bakista simbaka te webi liwa eza phénomène ya nzambe eza volonté nzambe mutu nyonso tout na mokili asepela akufa
mututu to ana posa to lala to lamuka to mona bakoko lolo. Donc na micho to ana sentiment tristesse parce que to tu ko perdre mutu aza munene aza icône. Donc biso to abala miki ba bébé ba série on a na TV za la pota la tête il faut ta na RTNC wana ba sa tek ba papa Chaba de ba za la ko travailler na ba papa ngadiadia ba vena biso ba sans souci ba velombe bazaka vraiment belé groupe salon mobimba baza aza mutu moko le sala ngaka pasi po ba viango ba kufande ba pauvre yango le sala ngaka vraiment pasi mais pona liwa oyebi ke ba artiste comédien to koma ebelé c'est normal liwa nango et à volonté ensemble na loba ina ebande ça te que non prophète moko loba ki ba artiste comédien ba kokufa parce que loba ki bongo parce que bino bozo ba bino bolingi trop de kisi bolingi ba kisi trop bolingi ba vie mbango do ba signer ba contrat mo ba pacte mo bo signer ndeti yo bo jouera kitoko mona po comme na gaz na kasi bando leko na nenga sima ba biloko na ndesa la ke no bokufa wana ba yuma bato ba osaba makambo wana ba yuma yango moni pe conséquence yango wana ete ya bango po ba otala kilelo musala to salaka ngana landa elo mobe président na nganga ngadio saloba na ngabi nde bo sala théâtre bilanga café donc et bilanga te que no loni lelo lobobuki donc bandolo na tabu pe bilanga kufo bandeli susu mais jour yo robuka o bossa na pas signon so théâtre ça bongo ndengo lobi bien sûr ba te belé ba sa théâtre ba ok non na ba vitesse ba ok non ba mbang ya moni pe tozo me ate to kufa po to me ma vie na vitesse to yeba te que non tant ozo ki ma vie za lo wa maki soko tambola ngo bien te so ki tambola ngo na ndenga lo yenge so ekwe panzani vi na opesa nini e katani ya moni siko to ke bon te mais na kaya papa Chaba papa wana aza meilleur acteur tourna trop na film masuka oya sala ki wana moi film mo na sa opene pesa ki so makambo ya ko renouveler contrat na Eraki Moscovitch wa utaki poto ayena ba livre kaka héritage ayela ba tuka ba livre a pe biso na Congo totanga na pasi to salara trop baba ba bière ba nelo to tikano ka baba na Congo to tanga vraiment au moins pe mutaki pe na akepe no tanga pe na nini mo ya pasi. Bon, message à Rati qui a vu ça, mais voilà. Toujours parce que tout le monde qui vous a répétition. Voilà. Et le monde a une autre question. Est-ce que vous aurez peu de temps il y a côtoyer papa Chaba Boeto, Boujouana et Peto, au moins bénéfice mon bobo a payé son conseil moi en tant qu'artiste. Il y a seulement vraiment na oloba boy. Biso neti biso ba jeune boy. Pour ce qu'on lingi o évoluer na Congo o ba responsable les arabes ba voyouté ba délégante ba responsable ba tout ba za conscient ba considérer yo il faut la nanzela ba papa Chaba parce que ba za ça musana ba on a intelligence asa ko linga ba jeter na zo chance une fois na tournage ezala ya Randekita tozala na ba joueur moi c'est mobile na mama Chako nga tozala jouer na vena biso nani météo nous avons joué ne ba collègue dans nous avons joué pour un joueur Nigeria Chifemeka donc on a zo moins chance de travailler na yango wana ka mais azapena mutu moko a malamu aza sympa nzambe ka nde mutu apesa ki ye mutazi molimo na donc. Voilà, merci beaucoup. Moi, dédicace, c'est quoi ça? Dédicace, c'est ça. Big Boss Kaila, famille Mobimba, en Angleterre, Faila Kalunga, Blaise Kalunga, Anima Loba, Napesi Elimu Benga na States, Ale Brian, Merle Matangi, Moufine kwa Paris, Succès Kasongo, Moukonzade, continent Afrique, na Europe. Napesi Bangombo, te côté Baza. Donc, ouais, ouais, ça, Chifemeka, Kombo Nange, ça, Chifemeka. Emeka Obina Onyekeke Okele nga na uta na Nigeria kumba mboka na biso kumbo nango ezali munyara bora biso tolobaka kinyara donc ba benga kangai nyara ba papa gogo ba mama gogo na lela bino bigi. Thank you. Voilà, merci beaucoup. C'était là l'artiste comédien Emeka, voilà de Chichok Loyenge. On toujours continuer d'interview na biso na habité Montréal héritier Jamasuko Kozwanga, to eba kozwa bandeko mususu. Voilà, merci toujours continuer Montréal héritier Jamba. Toujours à la répétition, il y a Chichok Loyenge, toujours moi interview il y a artiste mususu par rapport à la disparition il y a Venabso Chaba ou Autotika Biso et ça li participer ma icône
Chaba. Voilà, toujours continuer. Ah, dans la répétition, je ne sais pas ce que tu causes. Madame, l'artiste, madame, viens. Voilà, voilà, les artistes comédiennes. Tous mes interviews, Mukende Zalaka. Voilà, bonjour. Bonjour. Comment on a partout dans le monde entier. Comment on a Rodiana Botamba. Voilà, Rodiana Botamba, Bazolanda partout dans le monde. Ceux qui sont quitter parce que beaucoup fait la moko oyabino papa Chaba. Je pense au yebi à cette icône de mon théâtre. Les lots atikibino, impressionne à yoto. Et les commettants qui sont là papa Chaba Koufi. Et ça les on est. Mais ça les passe ma casse na mona on a réseaux sociaux. Là na tie gigant na fongola bo oh mon papa Chaba Koufi donc ça les passe ma casse ta ba icône ba mo sila ba tout donc ça passe na se souvenir qui na maman ba théâtre ni na tala donc ça fait mal. Sikoyo nenga Koufi bon ba bino ba artiste comédien vinde ya mbangu nde mutezo me mabino beaucoup fa bon parce que boligi ba vie apprécier ba kisi ya solo vraiment le corona bon ba kisi neti banani ba sa ba kisi mon na bino ka théâtre ba bino bosimba ba kisi po évoluer po bokoma ba succès on peut bozo kufa avant lobe za na bateau ba simbaka ngana yebeza likambo ya chance likambo don o nzambe apesi yo donc likambo kisi vraiment c'est faux théâtre ni autres se souvenir à papa Chaba o ya sala o cartonnant mo so tali o vandi papa o dona o faut tant que ça même donc ya papa Chabeza o Moscovitch wana penze vandanga na mutu c'est na monique longine na se souvenir na film na sala Moscovitch vraiment conseil ni o yo zwana filmer wana donc dans ça ba conseil belé wana saki no moi je sais moi muke mais nazo ba conseil belé par rapport ya film wana ya Moscovitch. Voilà, okolo banini par rapport ya liwana ye nenga tiki biso message ne kopesa na bandeko na bino ba artiste comédien batikali. Donc message on pesa na ba artiste o batikali o kolo na biso na ba scène na biso donc courage tous à l'ensemble tous à la unis wana za icône mboka na biso ba jeter donc et on a canolo. Mais la mise au programme d'éviter des programmes je ne pense pas. Pas qu'il faut lobby. Intimité programme de l'abimi. Intimité. Voilà, merci beaucoup nos petits temps. Voilà, merci Montréal Héritier Djamba. Toujours continuer. Voilà, merci à papa Metro Makengo Simon Kabaka ainsi que sa femme maman Christelle Mbumba, maman. Donc on est de cœur avec vous. Donc ça là toujours au Kende. Bon continuez à s'abonner à Metro Makengo Tapir TV, vous ne serez jamais déçus nulle part ailleurs. Voilà, je vois on toujours continue notre interview na biso. Voilà, toujours na répétition à chaque loyenge toujours artiste comédien réaction par rapport il y a liwa ya papa Chaba au Totika biso. Salut, ça va? Oui, ça va bien. Je vais bien. Oui, n'a un problème. Mais beaucoup fait lié aux années. Bon, Coco Feza, remerciement, tu peux s'en dire merci. Et ça, tu es en sécaté. Non, c'est pas ça. Tu peux s'en dire merci pour me voilà, il y a aux artistes, il y a groupe Chic Choc Loyenge, qui s'est présenté comme on a dit. Comme on a Carmel Kivambuka. Carmel Kivambuka. Carmel Kivambuka. Carmel, parce que nous partout dans le monde entier, lelo icône munene ya mboka oyo papa Chaba oyo bino botala tala, nous avons des conseils na ba film na ya sala atiki biso. Rukolo bani na liwana na disparition ya papa Chaba. Oui, c'est vraiment choquant. Choquant. Donc passe na motema. Ngai papa Chaba na banda otala papa Chaba depuis nazala mwana mukie. Donc on dit maté que le lopé to ça ba théâtre quoi. On dit maté to banda otala déjà papa Chaba. C'est vraiment douleur. Pour na biso artiste c'est vraiment to zangi pena baoba. O bagwanda ba groupe de o roboya écoute vraiment ça mukina et vraiment. Banda kotala na ba président na binonga dia oui na ba président bisonga dia na ba président belé donc aza vraiment doyen na makambo yo et ça vraiment parce que tozangi vraiment na posa na ye quoi posa na ezala ki vraiment
tozana papa Chaba do posana mais ye moko nzambe azui oya ye. Mais balobi ndeti artiste akufi bino bo sepela artiste akufa po bo sepela rabola tababilamba bo sala bo créer ba kermesse de ne boza boza ko sepela bo ke somba da babilamba obenga bato na bino ba poto batinda bino bilamba po bo bongisa matanga ba ya vesha wa pona ni mais tout monde bino so muta kufi mona bozo lata bino bo komi ko mela ba masala bon muto akosala bongo aza na conscience te muto akosala bongo eza matanga so muta kufi tofandaka ya après tokutanaka tofandi mais eza te ke epesa biso sentiment tokosomba bilamba sika non biso tokokufa biso nyonso et après kosala sentiment bon yo mpe lobi okufa siko toloba nini tokosala ngo vraiment te eza esengo ke lobi tokeba zandu non c'est pas bien, c'est pas vraiment bien. Lobani okoloba na bandeko na artiste comédien bon mpona bandeko na biso baartiste na biso tozalaka na bolingo ya biso baartiste quoi mpona koyeba kosoutenir famille wana foyeba kozalaka na famille wana koconsoler toujours bana et maman et la famille, donc c'est un peu ça vraiment. Voilà. Merci beaucoup. Vous avez répétition. Est-ce que vous continuez répétition, toujours continuer l'interview. Voilà, toujours l'artiste, toujours continuer partout dans le monde, continuez à s'abonner dans notre chaîne, vous ne serez jamais déçus. Voilà, et ça passe pour perdre Papa Chaba, Yangwana, Bissou ko croiser ma beau côté grâce à Papa Métro Makengo, Ndé, Tozo Tamola, Tokosuka, Totamola, moi partout, Luka, Kozwa, moi, ma canisse, bandeko, artiste, comédien, voilà, toujours. Papa Nabiso, l'artiste et comédien aussi, le groupe Chic Choc Loyege. Bonjour papa. Bonjour monsieur. Voilà. Tout le monde vous en a répétition, parce que tout le monde beaucoup fait li. Liwa ya Papa Chaba, yo mon yangonde autour parce que Papa Chaba azaki nanu mais akufi pour na yo en tant qu'artiste et puis motu mon yangonde. Bon, la trouvant normal parce que Liwa ezali phénomène mon physiologique, c'est-à-dire tobota maka tokola kapé comme na tamoko tokufa. Tango ba daba sali masumu ba parents na biso liboso nzamba bisa ba ke ndenge bo péché bo kufa, c'est normal. Il a fait son temps na mokiliase, il est parti. Ezaka ka pasi po aza papa tozaki na ye a beksa biso na ba la comédie naïe, il est parti, c'est regrettable, mais c'est normal. Mais par rapport à la disparition, c'est comme si Batou Belé, Baza content parce que tout le monde qui est dernièrement Azaki n'a bien, quand on a mis son pied, Azaki n'a tout le monde dernièrement santé qui tout comme subitement tout le monde a couffé. Peut-être ça va impacter na nous signer rien, c'est que nous a couffé. Non, bato balo bon c'est que baby na bango loi ya vité, loi ya visa que mutabota mora pas kufaka. Bon moi na oyo abotami les lolo bia kufi tolo bakende ngeni. Il écoute au moins à sali parcours na normal, il a pris aussi son temps na mokili OAC aboti abali aboti asali o mokili senga sala kutu to pesa kutu merci na Nzambe. O ndenga garda ki tina âge o kolobaki za c'est faux parce que vieux Chaba aza biso to abana miki to la vieux Chaba to ta vieux Chaba to koli to compé ko sala mosala o ya bande ko sala, ça dit il a fait son temps, c'est normal bon liwa pe ezala randenge ya mutu musupe akobela makasi akufi mutu musupe akobela, c'est pas pour il y a aussi des morts subites, c'est normal les aliwa ezaka passe ndenge ya tiki biso mais c'est normal, l'obéza tourne, c'est ça. Moi je suis Jonas Songolo, artiste à Chic Choc Loyenge de Radius, c'est ça. Merci. Voilà. Merci beaucoup, toujours continuer avec l'interview on a bisou. Je sais pas, toujours Momo P Apollo Ba, voilà. Toujours continue Momo, bonjour. Bonjour Ndéo. Tout le monde a répétition, malgré besoin de liwa mais bino bo répéter disparition ya Papa Chaba tant ko yokela ko ekomela ko na matoyi ozoki ondeni ko makinde nini o gira ki ondeni parce que je savais que non na yebi que non yo peut ozo temps ya kozana Papa Chaba bo jouer pe na bango voilà en tout cas ça lenga passi mon ndenge bibilobi il est permis de mourir qu'une seule fois, après quoi vient le jugement. Alors c'est Dieu qui a voulu que ça soit ainsi.
salimi déjà. Nzambe mo zo lokumu ye mo mta pesa ki mo pe mta jouer. Voilà. Voilà, mais bazolo ba trop par rapport à Liwana. Parce qu'il y a un prophète moi Bimaraba qui bino artiste comédien tito aussi ça né il faut deux personnes ba kufa. Donc deux personnes ba kufa qui wana deux personnes ba olanda. To monument ko kufa tikali moko. Ils ont solo alors ba qui parce que bino bozo tambola bien ti. Bon, au moni même Bible de vie, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mon Dieu sera la vérité. Sur aux amba jewana. Faut le go bimat. Sur le ginzela nzambiti. Tous a deux voix. Les ténèbres na nzambe. Voilà. Le gars a un message. Il y a nzambe. Derrière le prophète mdaloba ginzabe mdayebisaki. Glory to God. Et c'est quand la biso ba auto tikali to milengela. To bon c'est tamboli na biso. Ça serait mieux. Pour te koya na makambo wana ti. Par rapport à programme bimité tonde ni na habité bino bozaba chef ya groupe Chic le peut-être beaucoup za na moi idée réunion ezali tonde. Effectivement comme d'habitude nege za la kara tout ça ba président hiérarchie ali batali kolonde ba opesa biso instruction qui non tout ça na réunion jour tel pour organiser obstacle ya papa na biso Chaba. Donc à part ça na somuta kufi na bara gloire au Seigneur. Parce que effectivement tu joues na effectivement tu joues na banjonzing tu dois jouer dernièrement film mo na beau marché tu joues na to wela na moisi na santara vie wana baba vie ko to ko beta masona bango te po biso to belo ko te liboso na bango mamo bango ba sali biso no to salite yene nga ki peut-être oya bosene ko sala nzamba ko sunga biso pe to sala yango parce que biso to tikana na envie donc les a pas si mingi bande go belé ba olela même na France mas na succès ka somo ça a organisé matanga ko bango tuna ba Patrick Nzapa ba Jackson Sarakawa ba nonom benja de Bruxelles ba oti ba Belgique ba yewana ba Judith ou tout ba mimimbu extra large donc ba tout vraiment ba non soit poto et ba to ba sala théâtre na ba sala rati o nyo satala vie Chaba en tout cas bango tout ba na mawa sur le film où il y a Moscovitch où sala telo au moins jusqu'au Evre donc mon so oh et bien Chaba toi ça Moscovitch ba mo komi donc ba vie ba sali nzela na bango déjà biso to tikali to continuer kaka to la nakali ko na bango to milengela kaka bible obi to bingonga te to pe tangote donc voilà faut milengela ce que yé écoute dans les seigneurs faut se écouter dans les noirs aux zika yo quand même ba nzambe mais mon frère si je vis ce n'est plus moi qui vis c'est Christ qui vit en moi vraiment donc son abi na yebi nzambe te na kosi te po bande gono ba collègue dom bandima da passe bandima nzambe te bandima nzambe na passe bozo na sala bango na sala bango ba kota ba mususu yo kota na monte yango wana o akota meko bima il est grand temps voilà o pas quotité tellement va retourner les voilà merci beaucoup c'était là Momo l'artiste on toujours continuer. Voilà, merci à tout le monde. Bozolanda Bissona, Métro Makengo Tapirjo TV, Nene Sarabino, vous continuez à s'abonner, ça l'a vraiment plaisir. Dit toujours à la Sangoya Mawa et à Papa Chaba Ototika Bisso, toujours continuer toujours. Voilà, merci à Papa Métro Makengo Simon Kabaka ainsi que sa femme maman Christelle Mbumba Azolandanga. Merci aussi à Alpha Libanga, Rigen Moleko, mon ami Yannick Kabanga, arbitre international, Tozana Tonton Ilongakala, Oboyebi, ACP Sarabino, l'artiste comédien, toujours soigné, puis pour la propos de Marambara, Papa Chaba, Vechaba, Oya Bisso, Tonton Ilongakala, bonjour. Bonjour, jeunesse. Voilà, dès qu'on s'y prend dans la répétition à Bino, parce que tu aurais que croiser ma beau côté, tu aurais que Sangoya Liwa, ou comme el Bino, ou Papa Chaba, ou Koufa, Atiki Bisso, en tant que yo, tonton Elongakala, tu es bio, aux amours, tu es à monde, paix à théâtre, ou Papa Chaba, Lelo, Papa Chaba, Azana Bissoté. L'impression à yo, ils ont vraiment nini par rapport à la disparition de Papa Chaba. Ouais, merci. Mes condoléances à la famille à Papa Chaba, Kouloutou Nabiso, et puis mes condoléances à la famille artistique Mobimba. Moni, les Nambo Kanabiso, qui toujours perdent des valeurs comme Papa Chaba, Maman Chako, Moni, Nahabité. Et je sais un peu biso passé. Normalement, nous avons koyoka sango ya Vechaba abeli obeni na sekaso bina na kyongote
nayoki yango te mais sibitima nde nayoki telefone na ngai papa Jiklonjili na Paris nde moto abengi nga mpona koinforme nga ke papa Chaba akufi yoka na Paris papa Jiklonjili sponsor officiel parce que ote m'a informé que papa Chaba nde nakosala recherche pa baami nde nakonfirme ke papa Chaba aza su na biso te nakoti na groupe na biso ya WhatsApp ya NTPC nde namoni message pa secrétaire na biso ya NTPC ya Oxygène nde namoni message nde en tout cas vraiment nde nakonfirme ke V Chaba aza su na biso te en tout cas kokende ya V Chaba pa na ngai mpe eza na badouleur ebele puis na pasi aza vie oyo soki amoni ngai bavaleur ebele puis via kotelema petit boni elongaka la conseil masolo ne tosola esalaka vraiment bien jour moko tozalaka na maman Nancy Yave azalaka na Luanda et puis Sandra Kapela Mayamba tofanda na bango bapasha bandoleka ntango avant bango bavoyage bakeli balwanda na bango V Chaba azoleka tukutani na bango na V Chaba telema apesa mbote tosola normal en tout cas lelo ntango na explique bango ke pa Chaba akufi balela ye vraiment makasi. Merci aussi à Sandra Kapela depuis Angola. Sandra Kapela, merci à Alpha Libanga Yangwana et Yokani Alpha Beto, ingénieur, architecte international Alpha. Merci aussi à Lisette Molasoko, merci à Mandine, Cathy, Lydie, l'équipe partout, Nicole le pétrolier, Azolandanga, famille Molasoko Mobimba. Merci aussi à Peter Munzangoula, le nouveau marié, Motema Jocelyne Moko, Azolandanga partout. Merci à Irène Ndaya, éclairage public. Merci à Yvonne Ngalula et pardon Yvonne Mangala, Zolandanga, la Queen, Hiro, Yvonne Bambo Tebele, Tonto Longakala. Vous en avez un témoignage, Moko, il y a Papa Chaba vis-à-vis à yo, il y a président Ayo Ngadios. Oui, il y a un témoignage que tu as makasi ou peut-être batubaye bangote à part kangam tunaibi. Moni tant président Ngadios abela qui vena awa makasi. Na kota kana veni popo kanga tiki presse awa na secrétaire Msogola. Na kota na veni popo kabaka maleo moza liboso na moni V Chaba na animateur mobo ya Zaiko ya kala bosani kombo ne me azape asape 6 na poto na yaka ngena kuta V Chaba bosa biso bopani président za collègue na bino bovani bambule bele mais ta tuzana na président biso to kobomba suti via za pena maladi pena ba pota na likoneki sala pena eza pena grave ala mutu mo boye foko luka moyen nini o to ko sala pour président biso to zane aza vivant quoi V Chaba nde mais ngaje makama bonga zo bomba po na bité mais yo ko sala ngote ke po ya yeba o comprendre ko sala ngote po ya yeba mais to sala ngaka ke mutu akoma bien après V Chaba nde ayo ko benga Chaka Kongo nde benga Chaka Kongo tenga déjà grave mama bo na pesa on numéro secrétaire na sel litka ke ngaza ki onati o comprendre nde ba bengi gola opte président na siège mala mokonde bayaka awa V Chaka ya awa basolina na gola. Après lobi bayokani babengani presse akindaki na ngingi pa prophète pasteur ano sambela et puis place bano pongse bano sa bano soigner puis potango ni place mamo chaque fois nous filmer presse balexia mamo na télévision na CNL à l'époque élection na CNL après ministère ya santé ne aocha nini mama yemo après gouvernement a récupéré makamongo le président soit dans la poto. Donc grâce il y a V Chaba oui. Par rapport il y a Nenge président Galère de l'élo Tsaza poto grâce il y a V Chaba donc oui, et ça témoignage mon nene et ça témoignage à mon nene a contribué par moi à mon nene a contribué par moi à mon nene et puis tant que on a benga qui Alfred Gloire Baron na Dallas kuna sepela qui papa Alfred Gloire Baron tant on a benga qui na États-Unis en Dallas kuna wanto aza play mon ami Célio Barroza mwana kasavo tongo mais lelo père français Célio Barroza sozali c'est-à-dire que mutu to atana regret ya V Chaba et ça pena iloko moya munene moni lelo sonata président ngaza na mikili na mona ke V Chaba dayo ke esala nga souci makasi
comprendre ça la souci mais bino on a allé vous répéter na bino voilà bino dit na ba sen la tiba makasi ba do se gabana non nalobi ngai jamais nakoki kotambola salité po vesha bakufite comprendre nakoki kotambola salité te faut ngazala propriété de l'eau nanga propriété de l'eau nanga bilo nanga na liaka et puis ngana joa chicho que le nya vinga dios mut oyo a créé idéologie ya kulata na artiste comédien comprendre soit tous la musique na théâtre il faut na za so mutamoni a musicien comédien nga jamais na kotambola salité il faut na la mutu amoni na bon tendance ngo za na TVT mitango ayepe bo santé na mobile ya télé papa mam to ça na TV na bo il faut ya différent Sandra Capella Mayamba maman baza batu moko ifo za na bango kaka je reste lelo ne te vandi boye photo le laver shaba mais na bandi déjà ko profitiser déjà pour les artistes et comédiens eza moment oyo veshaba na kofi moment ba réunion bandi ba artistes et comédiens eza moment ba ranki na bango bandi eza moment oyo bozo ba tout e batama ba ya sikoyo babandaka bandu bando sa analyse ya matanga machako ti ba tunyo ba kufi ba kadiombo ti na epso mais est-ce que omoni lelo actrice ya président Kikedi ya kufi Fatou est-ce que omoni eza na polémique est-ce que ba lo belango te vesha ba yango batandi ba oni la lo belango puis ba mani la ko luka ba aide pa ba tusu ya libanda o vesha ba za mukolo puis azana succès et puis azana mais ba bosani ke Fatou pa za ki artiste ba yebana pe boye mais na bino moko ne ba se bozana boyoka ni bolingaka mutu mo yebani makasi nde vesha ba boya ba réunion bandi bondi ko benga batna ba poto batna ba mbongo ba bilamba po boluka nde bo komisa et place machaba vandaka ba kermesse bo andoko mela bo ba tapage tabi so et ça la po ni bo sala ba biloko bon je reste Mkolombo sur un grand prêtre pourquoi papa Jiklonji là à Paris au comprendre que n'avant na papa Maël il y a traitant live sans que l'on a kala tonton kozora mutunyo so neti loko négligé mutunyo se faut de la considération faut plus ça que valeur comprendre il y a mon ngai artiste amuke ya munene pa nga za la raté mutunyo so na en valeur toi la fatu na tukundete mais lelo vesha bakufi en tout cas c'est un grand regret makasi Lobikutu masalangai architecte Angelo Famputu avant qui a regretté makasi alili Chigolenga et maman Stéphanie CR7 Stéphanie Kapinga lila komilenga CR7 tamboye ko message en balilaki omoni vesha bazali lelo monima oyo autika biso na pasi makasi tuzaka ensemble mais non c'est pas là lelo comme si tu bandi boy ce qui te vu ba programme ya kokunda veshaba et les canons dans les calmes ce qui lelo veshaba quelque chose et kobima soit na gouvernement soit na société no sala po banu le asana na RTNC je crois c'est à dire que lelo ce qui chaîne no sala et reconnaître atiki famille et puis gouvernement ce qui reconnaître faut aiva atiki famille tout ça maman est à la ndenge propre pour ngai il y a des artistes oyo bandi makana bango bazaka salut bafinga na bango bamona ngoni tika kiza kitoko moni yango moni biloko bongo ngai na koka ko supporter mama papa mbate parce que j'ai ma fille oyo Nicolette Mvula mon c'est Choko yada pas ni bino subo finga na boisala bien te et puis maman le ya mfumu dans les États-Unis maman motema malamu maman na biso maman na bana maman na biso maman le ya mfumu atiko père de mbe maman na ye ato kunda ya awa na kia uta na États-Unis ya ngo kin awa mais alilo dans les États-Unis maman le ya mfumu tango yoka kipe lila ki abenga na téléphone tant confirmer le a regretter makasi c'est à dire que lelo bazomona ke biso baptiste chaque année makambo ça me vu ya mikete makambo minene bato bazokufa pa pamba mais Inch'Allah voilà tout continuons parce que merci à tout le monde continuez à s'abonner dans notre chaîne Metro Makengo Tapir TV et que ça a vraiment plaisir de nous toujours bonne année yangoyo ba fête yangoyo donc dès dans le bac toujours lancer ba joyeux Noël tout ba bonne année
papa Métro Makengo Simon Kabaka, maman Christelle Mbumba, Bazolandanga depuis Suisse. Bonne année aussi à famille Molasoko Mobimba, Bazolandanga. Bonne année à Irène Ndaya, bonne année aussi à Francine Ngalula, bonne année à Yvonne Mangala, la Queen. Bonne année à toi et les vœux des jours en Belgique ou en France. Bonne année à Rose Miyeke, Blanche Miyeke, bonne année aussi à Robas Gombo, Delicine Jolie, sans oublier aussi Nanou Matin, Motema Fadegol Mata depuis Bundes. Bonne année aussi Nabino, Place Bozali, bonne année à Ness Makiadi à Tabao, Papa na Jonathan, bonne année à mon sponsor officiel au Salon Flori, donc Boza Ebelele, bonne année aussi à Gilele Emporio, Boza Ebele, Tonton Elonga Kala, tout comme j'étais parce que toujours moi interview par rapport à la dispersion, il y a Vechaba, habité par rapport il y a dispersion, il y a mot de la fin par rapport il y a Bino Bartiste, il y a Bino Borganza, par rapport il y a réunion mon et nos salama pour la Vechaba, parce que réunion on en a lancé appel tout la réunion journée programme mes années mécano copé ça balandinho sur bazolando partout dans le monde entier tonton Elonga parce que vous allez membre de ANTP vous allez association de théâtre. Oui, en tant qu'ambassadeur na bango artiste congolais na journal artiste comédien oui. Artiste comédien na ba benga tena ma informer pe loté et puis mkolo wa sa réunion sanga soki ngana ebina nté en tout cas les jours là. Deuxième réunion ça m'a sauté ce qui est première réunion ba benga na nté. Yo miso ambassadeur à théâtre. Moni lelo na mboka na biso faut ko mi s'imposaka. So mi s'imposer tu muto ko imposer place na ati. Vous comprenez? Marceline Bonzembe Bonyema. Marceline Bonzimbe Bonyema. Comment makasi bwe Marceline? Aussi kitoko mais comment mboka makasi bwe Marceline Bonzimbe Bonyema. Wana yumo wa bi place azali. Mwana ki mwana ma campagne ayebi c'est-à-dire que bayebi dia ke ilonga kala ambassadeur soit ayebité va muisimba ti et puis mambo kindika na marque moboy mais je crois que bien masumu président biso masumu la PC mot personnali président Lombe avant basala mwana ba pesa communiquer surtout batu bazana ba groupe la WhatsApp ya NTPC c'est classé za na pe kitoko to il avait Chaba na moteur malamu et ça passe pour na biso netinga c'était mon vieux oyo kokena mango poto nga na longola bilamba na nga na car na longola mbula ebeta makasi na tia sous kilote ba ye apo Firenze Jani météo po bakende bazo avion bakende vous comprenez fesha ba so moninga boye magata ba melanga elote comprendre mais so batali wa bike pecho sa sacrifice munene pona biso tuna météo biso po Firenze tuna ba Jani fa biso nga mutu mona mérita mambo ibele nga na sala na bula mo ibele fort je nga sa batu bula mo ibele fort ndo mona nga boye parce que c'est dire que makambo nga na sali oui nzama futanga j'aime moni na vie faut kutana batu quoi Capella Sandra Mayamba c'était un bon conseiller et puis azala kanaye to confondre kamukili Jires Jamba juste nani héritier Jamba Izaka Jamba ou Jamba héritier Jamba oui yebi aibi makamuna sula na saba to bula mo ibele fort mais nzama yebi mais pour kimula été na profiter na pesa mbote na papa Jiklonjil na Paris mon sponsor officiel mon papa du cœur ouais pour un papa na du cœur ye yanga soki ko na passe na 15h30 ça juste solution pour ngai comprendre mon ami Célio Barros na Paris maman li Fumu merci maman papa Alfred aux États-Unis papa Alfred aux États-Unis na pesi mbote maman Nancy Yav Renate Longenga place aux na Paris baza batu oyo sentir na ngai groupe WhatsApp ma famille il faut bazala amour Clarisse moi si kitoko moi si bonzemba moni yenga zawana amour Clarisse azayanga alinganga mingi wako bon mabe on ba kanisa ka lelo batu ba kanisa mabe bambule bele
bosi bakanisi nga bakabeli nga Dieu merci ngai merci vraiment je reste merci l'émission na yo voilà merci Nikleti Mvula place ozali Rigen Papa Libandi Mutabilo baloba sozali mbota trop Alpha comment mboka yebana te Alpha Libanga ye mona ba terrasse na les papiers benga Alpha Bokole au moins isa confusion car ba komba kaka mais batu oyo balinga tonto elonga kala numéro na ngeza plus 243 89 62 63 503 plus 243 89 62 63 503 oza numéro tonto elonga kala. Et puis, président Nangadio, c'est dans le courage. Il y a Makamboye, la Moutounyoso. On est ensemble, pas de souci. Il y a Johnny Tchakala. Il y a des gens qui sont trop. En tout cas, tout s'est comporté le gars mikolo na mona ngama mna loba o suna zuna matanga mutawani da koloba ne ben si tu na ben intervenant na bani na fond connexion ngai artiste et comédien o ngana yo ka loba bêtise na ko suspendre na jusque d'autorisation na bana suspendre bango soit na longoli bango na monde art na déclasser bango. À suivre. Merci beaucoup, c'était la tonton Longakala. Et puis, interview à artistes et comédiens. On est arrivé vraiment à la fin de notre émission La Découverte par rapport à Liwa, il y a Papa Chaba Autotika. Merci à tout le monde, continuez à s'abonner et que ça vous m'appelle toujours continuer toujours news netoza awa grâce à Papa Métro Makengo na Maman Christelle Mbumba toujours Luka moi to kita place Papa Chaba avant parce que jusqu'à présent nous tous ma précision et bien place à Zali parce que bamso bazolo bazana barumbu bamso bazana nzela mai bamso bazana badading bamso bazana monga fula ezoye banate yango toujours salaka ba recherche poto yeba to kita sur place Papa Chaba ndako vanda to luka to solo la bandeko ndenge nini Papa Chaba atiki biso minimo bolandi interview par une décoration artistes et comédiens. Merci à tout le monde. Nous avons bon année na bino tout, joyeux Noël toujours et là toujours remerciement na bino ça sauf ma plaisir d'être bat loko là papa na biso Gilles Lamporio bat loko papa so Ness Makia Didia Tabo papa na Jonathan Baza Ebele bosavuma Ebele maman Christelle Mbumba maman moko ya mala maman Boboto maman Christelle Mbumba Makengo place Azali en tout cas nayebi ko kotika biso te papa Métro Makengo Simon Kabaka Azali patron na biso boss na biso toujours zelaka nenga ebsaki biso nenga baki o solo la pona biso papa na biso ya motema équipe technique Mobimba ya Métro Makengo na moni mon frère Christian, moi-même aussi, héritier de Jamba, Toza Ebele, au papa Métro, bazo penser pour Nabiso, naïbi que nous maman lam et Kosalama. Merci à héritier de Jamba Montréal, le bimona mukina misala na kitoko, héritier de Jamba au Katanoti Kalibabi, JPM de la presse congolaise, soka leki mamba bezala rababi, Bisonde, Awande. Amfumu lengi Betu tu yanga leri keri ka ko community selamba Batuge ni fumu ino keri ko je Papa Uki Sarisa bana Waya lwa mumudila kena Ambo YouTube Métro Makengo télévision na Suisse Ozorudu kwankunga mimbot Ima théâtre mana mambot Landa YouTube télévision Salon Flori mama moimwene mamwene kuna yuyufuna Roger mwana mama kimakanda boyigoila ungeri kimakanda boyigoila yafisa lengi feroze yagine feroze makangwe feroze makangwe Métro Makengwe Shadombala Makingumba wele